Yesoki Olivier Chimanga abeti et Sili bazora CD on a ba remettre yé. Akena excuse pardon, Akena on a parlé avandi abandi ko recopier makambo Olivier Chimanga beti de père que na concert Chimanga ya kate ya beta. C'est na mental. Vous comprenez? Aucun orchestre mo boyo okenda ka ba Afrique. Donc visa nango era moins contrôlé. Neti olingo matana aéroport pour que neti exemple Côte d'Ivoire. Donc ba contrôler bango makasité na migration. Pour ba bi na Côte d'Ivoire à Tokyo mais okufande kuna. Mweza makasi et surtout mikolo confinement. I alingi atala émission ya kambangu info plus roro aïe 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 na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka info plus tala pe mona info plus. Bienvenue là-bas, très cher internaute, il y a Info Plus, merci Naba Fidèle Nabiso. Bonjour ou bonsoir par rapport à Yabalero Bokolandanga, Wabino Mustafa Malem, Nenga tout ça là, tout ça, il y a une information. Confinement, vous comprendre les cas, il y a moi style à confinement, ceux qui vont confiner, c'est moi surtout au Katamako. Donc, tout le monde a limité confinement, tout ça comme ça, il y a une information. Yango esalaka ke biso topesa bino bayenyonso kolandaka biso partout dans le monde entier nakobanda bote sans ke na remercier baoyo bazalaka wana mpona kosoutenir oyo biso tozali kosala mon mentor Lukman Monimumba je babi moli agence badem au Versi ozalaka biso tozwi biloko na yo tokomasa ya papi coach levé conseil kibali ya blaise ya Nathalie Mpaka ngoma avant mabaye bangayo yebaka ngai Tolita Masolo, Ngombi ezali kosala kana azaki na problème mais déjà je n'ai déjà ça ndeko de langue jambe tolita nino Masolo par rapport ya biso na tolita soki yini oteli zoina na ko zoina mais on tolita kana ye na koleka pesa ye bonjour ndeko. Bonjour Mustapha, bonjour aussi Nabatutu, Bazola Nabiso partout à travers le monde de Bamesana, Nakopé Sabatutu, partout à travers le monde d'abord confinement parce que coronavirus, il y a un monde et ça maladie mort toujours combattre. Donc ça veut dire dans le pays Moussou Bazana on a confinement pendant la palais. Malheureusement biso a toujours ça là confinement par rapport à la commune. Tout le monde la commune ya Gombe bientôt déjà bazo ko entamer ba commune Moussou pour avancer. Par rapport à Bakaka Negezokende, docteur Mouyembe, tu as félicitations par rapport à Moussala Zosala parce que Baka est commis pena qu'on a réduit et puis bateau Bazobika, Bakomi moi et Belé Makasi, mais rien n'empêche que Biso Dosa Moussala n'est au Missana, donc toujours informé Bango parce que Balingarabaz a informé à travers Biso, Colombo Bamba stress, ne Baza on a pas parlé parce que na ba France, na ba Italie, na ba Espagne, na ba Mboka Oza Balikoli, Kolo, Bazobi m'a vraiment Baza m'a trop parlé. Les biso to zalaka pour te passer vraiment information tout le monde a stress par rapport à makamka nezo tambola au départ déjà na ko présenter bon confinement et puis bon séjour au pays na Oli Moucheni les véritables codes au pas kanga magi ba côté ba Gombe Oli Moucheni bon confinement venanga les véritables codes et puis na ebi que maman Philo Chimanga tant on a belé la cana Londres mbala moko ayoka maman Philo Chimanga na ebi kazo na biso 5/5 na Londres puis tant qu'on a kota na Londres on a moniteur Angèle Moussoïli Makizembe Koko à Londres et puis na kiti na France James Charlie 007 vient en France Blue Makolo c'est quoi tout ça et puis tant on a quitté Rambamon na Kini na moni Papi P8 tant on a belé la Bandalungwa et télémara Papi P8 mon konzaki ya Bandal et puis vient en Argentina son bourgeois espace non commerce on a place de kuta na et puis Magali wa moi c'est en Belgique. Et puis pourquoi pas na ça bon confinement à Brazzaville na les producteurs méchants du 15 au 15 les producteurs du 15 au 15 les mêmes sont à Brazzaville Point Noir bon donc grâce à eux les tozoa qui opportunité au monde na mboka wana na 4 cas ya ça donc c'est un peu ça les lotos sur là et que va tenir biso vraiment regarder parce que il faut garder sur là pour le stress ma question est la réponse minimum n'a jamais placé pour nous de là que j'aime te rebattre dans l'actualité où il touche le monde entier, il y a coronavirus.
paralysé pe moi ba cop na biso ba pro mikolo ba zo moi ba vraiment nani de gars to vivre ami na ba pro ko baza ba ni na ba pana ba ni mais to de comment le sauver apparemment nous a communiqué on a que naza nini coronavirus na Kinshasa. Ouais, coronavirus na Kinshasa ezali parce que bato baza habilité ya kolandela musala wana tango eza lokola ngando eza lokola nina ayebi soki libundu kuna santé eza bien te donc yo mwa odute nango eza te parce que ovivaka na bango te na mai donc eza lokola docteur Muyembe soki apesi biso ba éclaircissement moko to rapport moko par rapport ya maladie oyo ezovivre na mboka na biso soki ezali ya confirmer que ezali donc biso il faut tondima parce que il faut c'est une obligation toza na obligation ya kondima parce que yaza corps médical donc ye avivaka na boulot wana donc il faut tondima ebisa biso toana 200 et quelques cas comme ça donc tozaki na 200 et quelques cas na kini awa donc makango ezo évoluer déjà parce que toza na 16 guéris na 16 morts. Bon, na 4 cas il y a investigation. Tozo linga to investir par rapport à makambango mais bazo empêcher biso parce que raison ezo za la mingi bazo linga te biso bato o tozana no atteinte to kenda kotala ka bato wana de peur que biso pe tozo coronavirus. Bato baza guéri to kokuta na bango to kosola na bango. Na bamboka musu to talango ndeko de longue jambe to tala ndenge bato baza guéri na bato pe baza atteint soki ba protéger bino ba poussa ndeti biso bato to pesa ka sango to poussa ni pa wandeko wana to meki ko solo na ba oke no ngana zaki na malade bien nazana malade mais pas na biso ezo za la bongo te na tuna ki soki corona ezali par rapport ya likambo to komi na mosiko. Bon, tant que lobby bateau baza guéri, ce qui to zui peu opportunité au monde à bango, na si batala kabiso partout à travers le monde, batala rabate ba Kenya wa, bamona ki mutu munene ko to logo la président na biso Chimanga o ya DCMP na PC ku ba mbote président Chimanga azaki atteint na coronavirus mais abika ki yemo pe a dévoiler ki yango ministre na biso mo pe suswa ya mwasi batala ki na ba image alaki asalaki na coronavirus oyo abika ki pe nango et puis to tsomona na présenter sur la condolence à la famille à chef de l'État ou au perdre papa Nabiso ou à la maison civile et à présidence de la République pour yoka qui a coufi na coronavirus donc coronavirus c'est ce logo ya but c'était tant aux hommes na famille à chef de l'État ya momo ko mutu azana atteint na coronavirus et puis atiki mokili donc c'est que tondi ma que coronavirus ezali pour ebandi déjà na sommet donc biso kuto bato to zakata msu moins pour protéger au bango kuna bakana ba protection moko majeure biso siko to kana ba protection moko minimum ka l'essentiel na tsaka casque wana bulke yango nde ezo sala tam susu na atteindre eloko wana teme tozo zo ngo teme bango kuna likolo bazo zo donc to se protéger car ande bazolo ba système ya ko garder distance na biso na moni lo ba to respecter côté hein te biso beto respecter so calculer bien au 1 mètre déjà donc to garder pena distance tozo garder toujours ba principe ya ba konzambo kane bazolo ba et puis batu to sokola ka maboko à tout moment soko bima ki ozongi osokoli maboko et puis geste barrière na moni pena ke ekoti na ba mitu ya ba congolais ne soko ba congolais to ala pena habitué te na ba makambo wana mais na moni pena ke ba parcelle tout ba kuna mo cantine na bango sokola maboko mais ngana osenga geste wana soki etika la pour du bon et ça l'a bien fort que au bima ki pena oye pa batu moko bo sokoli mo maboko et ça la komanda bato mosusu bazobanga mpe omona mpe moto ana nzala bopesi ye mai azoresone moko te na ndako ndeko lelo te bon mai wana neti na temps ya corona soko oyepa bato bayebi si osokola maboko kotiango bamona bula damage te parce que comprendre ke eza na coronavirus parce que au départ ezalaka vraiment te na bafamille ota mosusu baka mwa moke babiloko wana eyalaka tro na bapale neti mpe nanga bawili mosheni soko okeshe ye baseri wana toalaka déjà soko okoti il faut lave maboko ota mosusu ovanda na lui 14 osimba yango esala mwa genre donc ezalaka déjà mais bato batango mpena na bulu teke soko oyepa bato basokolisi yo maboko omemba mo explique oh il faut fufu donc bale vraiment nga pe na olobaki coronavirus ezo existe na Kinshasa malgré ndeka tozo loba bato bazo confirmer que ezali bango nde baza vraiment bao bazo pesa biso information en solo to respecter ba principe ya hygiène o ba pesi ndeko de longue jambe ngana to bita na solo ya soki ba ngombi normalement ngombi ngombi
fallait pas mener na poto ils ont na kino mais apparemment au lieu moi qui moi qui koyoka eloko abongo chroniqueur obino aza lokola leki fere o aza lokola yaya na makambo ya age puis ya musique analyse ni okosala ouais analyse on a bossé la premièrement il faut comprendre que musique est en HT et ça rappelle bon âge ça fait partie tam sous-soli oyebi que moto aza vie na ngabeni bon respect et après réciproque comprendre tant au limba respecter bien mukolo so mwana muki a respecter il faut yo moko banana nous se respecter et ça la que mwana muki a comprendre que yé moko assez respecter nanu mais ça que ngana respecter ce qui n'a boulé bien par rapport à la guerre il y a Robin Mundibu na fait rigola et ça vraiment guerre et c'est là que Robin Mundibu tant bauti Bercy na présent Fally Ipupa tant bauti Bercy azongi alobi que yé aleki faire rigola na ba vie na internet comprendre donc pourquoi koloba que faire rigola ba bisu bazala ki fait koloba pourquoi kaka koloba yé aleki faire rigola. Bon, au départ, on a ibandeli awa. Avant hier le babongo, basaki na guerre d'esprit, on dirait na Marc Aouz. Vous comprenez? Marc Aouz na bandaki ko critiquer Robin Mundibu. Et puis Robin Mundibu tant que azara déjà na moi po azara na ba haine moko bo na mutema ngana yebi yango parce que acte moko eleka bayamba président faire na émission moko batuna oyebi Robin Mundibu abi ayebi ete. Vous comprenez? Tandis que oyebi ke pechuana azo beta déjà ba disque aboka ka banzembo pe kangaka otala kaye na ba TV yaki. Mais ko tuna ke oyebi Robin Mundibu yo lobi oyebi ete. Et ça la ki Robin passe na part na yatali ni grand frère ngana osala ba œuvre izo monana ba tuni na TV oyebi petit frère Robin Mundibu alobi ayebi ete. So Robin Mundibu abane ko kapé ba quoi faible moko oyo akoko ya mama na ben ya président Ferré. Le Marc Aouz tant abandaki ko s'attaquer na Robin Mundibu Robin osko alingaki ko attaquer na yete parce que il y a sa leader il y a sa liberté et puis Marc Aouz de compteur il ba bête la ba disque na studio Robin Mundibu aza ko président oyo ke akota na studio atie guitariste wana drummer wana ozo comprendre il y a linga ko s'attaquer na yete parce que il y a sa musicien nda mataki mbamo ba échelon de ko ozo comprendre na le ke aleki président Ferré na ba vie na internet. Vous comprenez? Et ça qui passe, c'est sur la part naïe, mais tout cela qui est déjà là au Robin Mundibu, dernièrement tu as là une quelle piano, mais ça qui est ça naissé par rapport à ma rambo ni les autres ça la vraiment bien. Mais ce qu'on passe dans les actes, bah tu le vois bah Chiquito à la Muki à comment finir Robin. Chiquito finir à nini, wana za papa naïe, za papa. Yo lelo yo, peut-être on peut ma solo. Yo lelo vient à aucun piano na omo beba na rapé pour ça ka ba o finga yi. Yo otika malgré osaka supunate, otika lelo que non ken piano mutu mo bando sakana naïe o akoyi ko sakana naïe te. Dans la lobby que Chiquito akoyi ko finga Robin te pour l'instant parce que Robin a l'écrit musika pour l'instant. Pour Chiquito a souffert ma casse. A aucun mabena ma casse je t'apprends. Vous comprenez? Chiquito a aucun ma casse. Donc ko s'attaquer na Robin Mundibu te, o Robin Mundibu le lobby msaba disque betaka, ataka ba signal na ba TV betaka. Vous comprenez? C'est-à-dire apôtre a yedi makamna osolo. Vous comprenez? A betaka ba disque simbaka, a betaka ba shawa etanga mboka. Vous comprenez? O contredire te. Le contraire Chiquito nano abeta kutunzembe kanga te dépend la zone de forme de cause ya sika ou te ndaku na bang te ba défendre la cause na succès ça se passe en succès donc Robin Mundibu tia ça la guerre d'esprit na président Ferré pour na président Ferré à répondre à zo gaz donc ça se passe en succès le temps on a succès te ko ya ko diembela te ozo succès ne loko po oza na studio ba nzembo betaka yebani kutu vous comprenez alors yabo yozo ya Robin Mundibu l'homme à la peau blanche Moutake Poto a matin à podium et à Bercy, elle réimage. Meilleur artiste africain, Mbalombala. De longue jambe, côté gars, il a fallu côté Vina et quelqu'un n'a pas défendu la rafa. Te ba defandaka Fally kaka te ba defandaka mutu ozo tombola drapeau ya mboka parce que yo oza ko ignorer te ba nigérien ba ivoirien ba boto la biso musique.
muta se battre à bagarrer pour nous les hommes à l'issue tous wango l'issue na ba Côte d'Ivoire ils sont à se Fally Ipupa vous comprenez Fally Ipupa abimaka meilleur artiste africain chaque année vous comprenez donc ça veut dire à maintenir un poste moko boyo ici en dimanche charge parce que Fally Ipupa chaque année a un trophée il y a meilleur artiste africain parce que et ça là pas si artiste musicien na Congo toza ebele ba héritier watana de la Pulga ba c'est l'Oscar malgré tout et c'est sila na meto contacter kaka banani ba vous comprenez ba musicien basé belé parce que il fallait qu'il basa la ndenge baninga ya ba Côte d'Ivoire ba maestro pe ba ali malgré tout agafara mais azali vous comprenez fallait basa la moi qui vous comme moko boye que bosali chambre boye ya featuring ya bino ya Kenya ata sous 3 artistes mo bien 4 ya Kenya bo combattre pe ba Nigeria mais ce qu'on va dire la présent Fally Ipupa charge parce que charge ya Congo pesaka yango omoni alingaki azonga Kenya ala ba mission ba kangami na confinement pour nini aokanisa charge ya Afrique botikela ye leki makasi OK tombo ko ba lokuta na ba featuring ba belé et ça que tout tombe les sous les mais ce que ba makamona awa na ba Kenya mona vous comprenez et ça tout le bande long j'aime tout le bateau boye que ce qui président Fally amemaki bato lokwa ba Makaouz bato mususu zaki par défi que non peut-être on a memi qui soit zogi mbala moko fois banda ko s'attaquer na ba o wana ba yaki koto amemaki nani nenga amemaki Robin Mundibu ame président Fally amemaki pour le roi Makaouz pour Makaouz c'est un fouteur et après Robin Mundibu excusez nenga amemaki Robin Mundibu ba DJ Virus ba Gez Mawete donc beaucoup plus amemaki Robin ezaki pour na défi que le soki azongi Kinshasa banda attaque mbala moko par rapport à makambo te amemaki Robin Mundibu pour na défi te amemaki Robin Mundibu na Gez pour na savoir faire ba yebi musala ba osala et puis pote yo tala na linga na loba vérité moko mais na limbisi kaka te loba vérité ba musique mingi o ya ba artiste musicien que mona na ba Kenya wa na pote ebetaka te ndeti ya nani ebele ebetaka te ya mutu ndeti o ba osala guerre d'esprit na Robin ebetaka te na poto ba musique ebele na poto ebetaka te po yo tamsu monaka potango lokwa lufu lokwa braza ke le loto lo ba président faire beaucoup comparer na Robin Mundibu ata yo moko de longue jambe te musique la succès puis na expérience hein pour comparer mutu lokola Robin Mundibu na président Ferré ozomona ngote tozo kita makasi na musique na biso te tozo comparer te mais to tala na kilelo parce que disque ba utubisa disque président Ferré disque nini générique mo utubima par hasard donc l'équipe est par hasard vous comprenez mais ba Robin ba utso beta amba 13 millions de vies tala ata yo mo ya 13 millions de vies na un mois et c'est belé 13 millions de vies de longue jambe tolo belaka ma merci ango vina yo ya 4 ken bien jika tout aye Kinshasa bayena ndeko mo kilikate apparemment na yeke nazomona eka na bagero aye bali ne pété na bagero ka nde komeli kilikate ndela Kinshasa baye tinzela mo na faire na ken bien excusez guerre angoza ya ndenge kaka ya ba base bino nde ko créer ka ba base biso ne to créer base bino nde ko créer ka ba base que non le roi boye na ena kin to créer les base yebana to pesa kaka koko ya ka neza la ka na mona te kelika te nanga na lekaki déjà ba émission belé na ba yamba ngana ba site belé donc na mois oyo na tourner déjà ba 15 ou 20 émissions déjà vous comprenez na tourner ba émission belé na yokisi ba voice oyo mwasi ya kelika te na ba soli na ken bien kelika te na c'est un PD ayebi yemoge azaka PD yo benga ka ba PD te aza PD na ba preuve tant na zolo ba boy batu o batalenga na ba émission eleki déjà ba yebi ke na yokisaki ba voice kelika te na c'est un PD mwasi na yemi da Taylor o ba bimana ye ba voyage na poto na nzela Turquie oye ake poto na nzela passe vous comprenez a souffrir pena fort akati mai vous comprenez et donc on a un pépé on a ya kamisi so kata lipundo lenga wana kai beti bundai na akoma poto yo na lokomi yango te akomi poto na pasi ndeti ba poto ya bongo ba kontango vraiment te vous comprenez OK poto moi ba forcément tu comme na France donc Macron pe na liste ta musu ba français wa ayebi ote o ba batu mingi o ba kotela na banzela mai ba Karine Mokonzi de ba
côté na toucher ça te na zo expliquer ba côté ba nzela ona na linga otanga bena comment les souter parce que pas tout dernièrement na émission on a tourné ba lobby na zotanga kombo na epona pour masima na alors que nga avanda déjà na Ken Piana na vanda na général Etumba Manike o ba pesa nga déjà makambo do na zanga na tina te ko fula malisu pona tala ma déjà vous comprenez mais totanga kombo na etant tozo beta parcours ya bato ba kota poto na passe ba Karim ba koti poto na ba passe na ba liste ya ba na liste ya repêchage ya Belgique boy bazate po ba kota na nzela na baza lo kwa ba benga ba clandestin donc ba kota na boule ke ba yego ça la pêche na France mais ba yende ko kima parce que ba kota bangulu vous comprenez ba kota na clando vous comprenez ba kota parce que na boule on dirait ba immigré donc azana ba doki mukie tam sous-son ngoke poto et ça a 12 doki yeso ana 6 parce que 6 wana na nzela tiriki ba contrôler en autre tempo et loko wana ya paiement wana ba fula et compta na ko du candidat donc yele ça ça comme ça na ngambo kota mais soko tena le kaza libindu vino bébé parce que ya côté na nzela wana quel gaten au côté poto ya pas si pour Ken Piana à côté poto avion et aéroport à Djili Belgique poto France vous comprenez à quel point maman a conseillé à président Fali pour partir na podium va présenter Ken Piana poto ngangi pour succès Ken Piana assassin na poto et l'équipe même ya artiste lycée de na Kenya Ken Piana ba yamba na France ba ozila ende na aéroport na France vous comprenez ba image zali ba ozila ende na aéroport ba te belle foule ba yego ko Ken Piana vous comprenez mais ce que yo ba keli katenda ba kenda ba pota ba passe et puis c'est un PD moi si na mo ba voice asala ya à lobby atekaye na migration mo soki na Belgique et pas bandi ngari mo ba lia epo ba kota ba mi vous comprenez yo otambo na moi si mais moi si na yo fa pala que tu yenda mi pesa mais yo mo ba le mi pesi o ba ti pona ya immigration ya Belgique pour ya Grèce pour okota Belgique balinga mingi bana mi bali tipo avant la to sur l'année de moi donc il y a tous amona moi si on le tsumba mo bali kaka do okota na bureau oh il est passé par là alega bena wana basali makambo il fallait basala yenda kota Belgique mais ce que passe na ngai eza OK Belgique okomi OK ko yiba na maison mundele ba refoulé yo ba refoulé donner à Kinshasa aïe ba refoulé yende ngasa na ba refoulé et puis ba refoulé on attend confinement litolo ezate ou li mouche na bomba kangami au kotole vieux bébé pour Ken Piana le confinement est soumis batu debi gogo moko ya le na passeport wada batbalinga ba yanga no mabe batbalinga ba le la mabe pour Ken Piana na passeport na wana debi gogo moko ya la wana États-Unis Londres et ça la wana na passeport mais ce que bat biki confinement est soumis batu ya on la mise na le kechu viser au kufa confinement pour te aider on la mabe le kechu aso ki de adoki de longue jam tolo belana no kili katenda cause nana zoluka na yeba cause ya rando na yena Ken Piana nini mage o koto ba fingi cause za nini cause na yena Ken Piana ezaki yazo comprendre que pourquoi Ken Piana a osala ba succès mais atikala ka mobali na biso to sala ba succès to comment ba péter so et rage ne le bara Ramsès j'ai de la rage vous comprenez kanda wana e pesa ye po muninga azui succès kana ki mobali a maintenir ki mobali azui succès parce que yo pose wa succès okoma payer vous comprenez parce que tant aokanisa makamutu wana asona tikana na ngape mobali peut-être na ngana zo mais trop tard déjà pour okoma de payer vous comprenez pour munene wana ya yena wana kini wana ya pamba te tolo ba be rando ngo tolo ba soke ezali o ya kelika tenda eza ya makamba succès ya trésor Congolo na Ken Piana ezali bon trésor Congolo na Ken Piana ezaki trésor Congolo asala faux choix na vie vous comprenez au moins na vie tant on sala ba choix moko boye o uta F victime aucun orchestre mo bo voyage raté et puis a rage né na utolo ba vous comprenez trésor Congolo soka avanda ka pembeni ya président Fali pour partir lelo mais amona ba poto amona ba danger o ya luka mais otikala complexé na mental vous comprenez aucun orchestre mo boyo okenda ka ba Afrique donc visa nango era moins contrôlé neti olingo matana aéroport pour que neti exemple Côte d'Ivoire donc ba contrôler bango makasi na migration pour ba bi na Côte d'Ivoire toki mais okufande kuna mweza makasi et surtout mikolo confinement vous comprenez parce que quand le trésor Congolo na Ken Piana ezaki
a choisi ça artiste moko boye oza l'échec bipola vous comprenez a voyage à côté basuka na boka ba Côte d'Ivoire ba Mali ba Sénégal ba Uganda do soso mboka soso ndako vous comprenez ba Ken Pierresco ba comme le roi ba Pondesi vous comprenez a voyage à pena ba bien na France pour ce soit Pondesi mundele soka yewa monier a comprendre mamoge o a kopola ne toucher biso pour exemple monga na sala jour moko venanga mo abokola ba soso azwa soso a Congo a côté na ndako ba ya ba Pondesi ali ata mini son de petit donc complexe ya ba mineno ya moni donc et complexé parce que par exemple on a pour ba trésor te on met trésor comme le soso mbokati a voyage à l'échec apona artiste mo wa kenda ne pas été donc bino ne donc tobenga oni ni renaissance fibo botika lo kengela mboka kengela mboka ok na concert ni bokoti ma bokeno sa ni na poto bokoti pe ma cause na ba dossier tellement cause to koti si était ami koti si parce que ma cause c'est un fouteur mutabeta ba disque tout ya présent ferré c'est Olivier Chima donc il est ya beta ka ba prouesse na ye yeza nini Olivier Chima ngefalaka ya yeza nini Olivier Chima ngande ataka témoin Olivier Chima na studio nda pesa ka témoin après ye abeta na ba concert bagero ezaka so bokotika mbala molo kwa bimo za na ngambo boni bazanga mwana bongo yo yeli teke marka usa abeta ka ko na ba concert ndeni Olivier Chimanga ya kati marka usa te Olivier Chimanga abeta ka na ba contrat Olivier Chimanga ayaka ba pesi mbongo na ye na studio abeti disque yake sko ye musala nezaka nini ye soki Olivier Chimanga abeti esili bazwaka CD wana ba remettre ye akena excuse pardon akena on a parlé avandi abandi ko recopier makambo Olivier Chimanga beti de père que na concert Chimanga ya kate ya beta vous comprenez donc quand ya grande bongo mutu abeta ka disque eza Olivier Chimanga ya beta kate kolanda ete na le ka TV makere nzembo ni moko yango yango auto beta esa ni six nzembo na imo soki oza nzembo zo pesa kombo fautif si on partout ce que na ba ba li beta on depo eza fautif c'est long jambe donc vous comprenez so que vous avez long jambe qui na ramwa likolo na okela ye ma fautif quoi a souffra ka fort na matière ya kobeta abeta ka te bipola papi piwit na bigazo la nanga donc j'ai bien bagero bozoluka bolike maka uzambe ma likolo aboko ka likolo ngo donc yema apindola kana ba obo yebita ko pindola apindola leti nini de long jambe o bagero ozoluka ko apindola nini apindola nini na maloba nano yebiete na maloba yaza guitariste de fois abeta quand de bon guitariste à loba yo si on mona flamme kapa ya ma kene na TV ba ya mbaka flamme kapa ya na ba TV pour abeta de guitare flamme ale karaté na TV pour loba te a loba ka tam sous remerciement mbote musala neza guitare so comme on guitariste a comme maquiller les bongo ba comme c'est musicien to porte parole pour ya rasoki ale kina ba ninga TV ya vanda ngai ba orchestre musubu na ba musique bozo guitariste boza liboso ni ye leader o gabeta kate ayende ta musala te ale bozo ga bofula ga botsaka liboso lobby ale comme beta bo a raté ba fil po ye mna soko landeli bien otali bina bien ndenga le ka ba émission soka bando beta guitar landela ka maboko ne bien yoka ka pe ba temo yoka o Olivier Chimanga beta akima ba fil fort abeta na titi akimido papa akimire aza makasi na okima fil. Donc depuis Ken bien a outil pour tout le monde que il n'y a pas petit na ici pour azana na moi mon pépé pour yo ko zangi bien na guerre na te bon normalement au moni Ken Piana a sali mo trop na matière ndetse ba biso ba longue jambe boyi ta pesinga ndetse opportunité ya ko sala na ba internet so pesipe makambo to pas se déplacer tam sous chez nous na tourner l'émission aye pena boya te o pe ko ko so na c'est à travers Ken. Comprendre parce que ngana salaki déjà soldat tant on a ça et pas d'autres domingues dans pays d'histoire na les gars déjà ba TV ba RTL ba TV ba danger wa banga mais kozwa micro ko posa ka pe muto émission wana Ken Piana il a fait sa formation a fait si espace vous comprenez parce que ko vivre déjà na film c'est pas une mince affaire parce que so compter 3 sites lelo ya internet na kini ya 3 sites ya internet
parmi les deux premiers tous ans film. Comprends? Joubek à la région de Cannabis. Comment le bela? Ah, Nzambasung. Donc encore Azongi Moutou Nzambasung. Et on a eu ça qui est émission a tourné dernièrement. À l'objet a comme il n'est pas Karine Mokonzi, Batou Babanda Botinda Inde Afin Karine. Na eu ça que au moins moi si on a eu mon camarade. Ata lesio kindokite ya pembeni bo olia kindoki par correspondance. Donc ya comprendre que kinchore eza kuna fort yango a région de biso do Joubek bravo to yambo isum to yambi olisuma bo kufunga même kolo gafe su to benga no to attaquer olisusu ba pour couple biso. Donc place au bamba matela na eloko na mupepe pour na okatsa Grèce ba mbisi ba osaka na trop mikolo côté wala et puis ba mbisi ni ba osaka na wala ba lilangwa a bête à la tombe, soit bête au tombe dans le nouveau focola. Soit bête au bord de pépé. Ils ont un risque. Donc, quelqu'un tenda, zongi la démarche na yo, ndenge yaki ba refoulé yo, moto a signé na papier no pour pas refouler za qualité. Et puis deuxième message na relancer on a Robino Mundibu. Président ça na CNDK to soulaki, ça na C ou wana za vena yo balobakale l'installe c'est la famille donc ou les accords na biso ba congolais to lingi te ba ivoirien ba nigérien ba kota makambo ba biso mo to ko arranger la famille quant à moi pour finir on est caraba tout ba na biso partout à travers le monde il y a Willy Moucheni les véritables codes ni quand le baraba ko changer ta pambo comme ba changer code jamais à tarjini kui on a fait na Willy Moucheni et puis on attend na Londres na moni ser na ngai Philo Chimanga mama Philo Chimanga na Londres na PC Bambote et puis Baby Chimanga na Cape Town na bigazola na biso 5 sur 5 et puis c'est Rangel Moussoyini na Kizembe na Londres na PC Bambote et puis na PC Mbote na France na Doudou Makolo Meselko Tuzain vena mai na PC Bambote et puis na PC Bambote na France wana peka na James 007 boss des boss donc patron moi Mikolo James 007 moi na ya France ya solo donc ya singa après confinement car ah to ça tam sujet moi mutu na sema Mikolo et puis na PC Mbote na Magali wata moi c'est mbinga na Belgique na pesi Bambote na pesi Mbote na Maroc na Dolipa ndi sur Terlo donc na pesi Bambote et puis na pesi Mbote na venanga pour gentil son espace ex non commet espace la gentillesse place pour tambour donc après le confinement pour continuer j'ai quand même ça pour marcher les kemba face moi la kitambo ya solo mais c'est ça perd na pesi Bambote et puis na pesi Mbote na ndi sous Deli Mulambela soit desservir les autres moi na Londres na solo côté ma division Marinza c'est à Pembe, na PC Bambote, na du 15 au 15 meilleurs producteurs de Brazzaville, na qui a la ligue sur 5 sur 5 et puis moto à l'aide derrière la caméra, après tout le monde Eli Sampou, na PC Bambote derrière la caméra et puis Mustafa Malembe, et puis ça bien vraiment que la biso bateau tout ba la biso partout à travers le monde dans la cité et puis cette année après tu donc derrière la caméra wana manager donc wana bena manager tango singa que tu na bafuza to batéana ba mona ka musique des azo de game il y a ça on a toujours sentir les gens pour apporter la conseil ni to que na chez ni to pour la mafité sur le dessin et puis na si tout le monde merci waneza qui donc Jean Bendenge za la ra mais na ba ke so to kutoye na yeza la moi di si ça peut être le chef de la de si ma caméra le ils sont on a j'ai les gars qui les amis mon cordon, mon deux jeux, mon mentor, il y a Badim Boli à agence Patel, merci. Aux arrasos de Zulu, notre compte de il y a un conseil qui va dire. Il y a ma gueule confinement, il y a Papi Pouch, il y a Nathalie, mon grand frère, joli Margot, Gonzaren, il y a confinement. Kachamalika, la star, il y a Mazar de France. Corée, les gens couturiers, Y243. Yannick Makounda, Bakalate, le monde a demandé Congolais, moi, Tomaka, il y a danger, donc, émission écologique, donc, on s'appelle basiquement, malgré ma conclusion, je vous dis, tout ça, les révisions, ça là, vous savez, Olingi Otala émission Yakambangu info plus Roro aïe 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 aïe
na cliquer na koti YouTube o na tala info plus erreur pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus